Tona yoka kiango eselenga mabena bengi adanga bi ya nini azokoka te eselenga pasi na yo benga su raïs si raïs nini basi donc nazoyeba te mais nayoki ka biso na biso donc nalinga bango makasi eselenga mabe ederangeaki ngai to nayoki wana te makamso eza lekuta mais ya bango eningisenga libumu eningisenga libumu makasi oni ndokisa nini belela nde towanda oyeba banguna na biso ozomona to tobomba bato baosala biso mabe surtout ke moto atieli opoza bomioti mabe yo kokota tozoyeba te pourquoi kotiela na bapoison koyinana motema mabe kindoki. Donc, tu comprends. Quand vous dites c'est trop dit, pour moi, quand tu as tête, tu as vrai chéri. Non, tu as pas parlé. Oui, quand tu es là, tu as un blé. Oui, maman, tu as un orchestre partout. Donc, au bout de tes, donc, aucun bisang esprit. On a plus ton esprit qui est baki. On a un peu au sabbat. Bon. Donc, tu n'as pas de maman belé, belé, à baliwa, à tension, à 4 heures. Na kena on se retrouver dans l'hôpital. Donc, ça, on nous a mis trop. Pourquoi bon on a un problème na boso na kufio lelanga te donc yamdo ba bwakela mbasu soki ofungoli likolo ya mndo ribo omona mukwa la kati nzambe na yebisa n'importe quoi na omona place pa na talanga bia mokili ya mabe donc yango nga pe na ko mai ko banga la umbela na se yango na tuta tolote yango na sala fierté na loboko na yango yango nyonso ekoki ae ae sine nakoya na baite na bolingo na yo nzambe yango nyonso ekoki Ozako salilanga Alléluia Esengo nange komilo yembo Na yeko kubisa yo Mama Kolo Yesu Kolo yabo Moinanga Nakumisio ya motema olo yabo olo potanga mosika mama zambe ya bofele mobali baveve yaya olingo na yo na motema na ngai ekosila jamais tant que je vivrai nakobana koyebela yo kokumisa yo omoi nanga mobimba na mokili oyo yesu na ngai namoni moto te oyo akokaki kokufela ngai bonga nazwa bobo ata papa nanga kokaki kosala ngo te mama nanga kuta koboya na ye oui c'est vrai yesu okufela ngai opesanga boboye nayebeli yo komamana yo yo tabe ya bomoi nanga moya miso nanga esengo Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque.
Rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Et voilà, nous sommes encore là, Barési Baza, messieurs les journalistes, toujours dans le compte de vous informer, de vous servir. Merci beaucoup, grande et ma joie de vous informer. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Merci à DU à la prise de vue, merci à Yannick Ochamba qui est mon sponsor, mon boss, mon patron. Merci à lui, Motema Clarisse Ganga. Malgré le coronavirus, Metro continue de travailler parce que Nzambara africain et puis Nzambara congolais, moi je l'ai dit, na Congo, RDC, coronavirus et Rokotate et puis tout le monde est affecté. Malgré tout, on a un mode de confinement, Metro continue toujours à faire notre boulot parce que sans boulot, Marambo et Rossimbati parce que vous un mois dans le Congolais vivra na du jour. Alors, Bissotoro continuera à boulot. Merci na Malik Arafat, merci na Monica Makambofi de disque, merci na Gilles Monamputu. Il y a Hugo Kamazi depuis Montréal, depuis le Canada. Je réside à la merveille, moi, na Mamie, bébé Seigneur, maman na Kenaya et puis Primaël. Et merci na Lina Foukia, maman na Bretson. Toujours dans le mois dédié à la femme, mois de la femme, je suis avec une grande actrice de ce pays, de la RDC, Bijou la Reine. Bijou la Reine, avec elle, Toro Panzapenante, que c'est pour une première fois na Yambaye. Non, il y a des pourquoi na basiri na zagi no mo mukie wana pour la maman Bijou na télévision azali pena parmi Bastard n'a préféré et aujourd'hui je sais immense joie de lui avoir sur ce beau plateau. Alors boyebi na un exemple TV to panzarante ke na nyonso bo il n'y aura pas publicité te bo tala remission bandeli tsuka et ça la bien s'il vous plaît mais vrai de yo sur rosa d'accord nanga fongola biso pour dire déjà bonjour et bienvenue na Bijou la Reine. Bonjour. Bonne santé. Malgré colonel virus. Oh, bien, colonel virus. Vraiment, Kota Larbo est très bien habillé. Merci, collègue. Ah non, l'andara, il y a Bijou. Vraiment, bonne fête, il y a aussi, bonne fête de la femme. Merci vraiment. Moi, gentil, na bateau, nous sommes Bijou la Reine au bord pour la première fois. Il y a exemple TV. Merci vraiment Barési, l'exemple TV. En tout cas, Mbali Bosso vraiment dans vie Ango. Cette fois-ci, exemple TV. Exemple TV. Donc exemple TV, bon, on appelle exemple Bisso on est de 20 hours. Na lingi bino mingi en tout cas on baka bo s'abonner na exemple TV parce que yangonde bomona ba star d'ailleurs tout bomona déjà ba star bo sepelaka ngai pe na koti parmi bato bomona ba on exemple TV ngai pe na za bo s'abonner vraiment massivement. Merci beaucoup Bijou la Reine. Meilleur Bijou mais na musala ngo hein. 25 ans. Bravo. Et belé. Bravo, moi j'étais belé, tout un peu na makambo belé na 25 ans. Na banda pa mango. Grand yaya, la série wana ngadia de na mango bakabwani. Ngasko na yo kota la kuta déjà bazena, ba Gabriel, mais bakada déjà bazalaka ensemble na ba ngadia dia na président ngadia dia président mango. Donc on a côté net kaba obude net ba lingote net ba sa ba Gabriel be bakaka ba tutu kaka ba ulimambu ba pansa kala okusa ndeni po za mutasika ndeza la ba blé quoi. Donc au vendre boy pe do epé avant on vend les kits no moi e bakata soyer este pe sans kit au sani sombe na sikre so senge bona mbongo na omo. On va mettre le là comme master. Donc nalinga musala ngo mingi malgré ba kembas mambo belé na ba nzambe musala ngo na police théâtre. Sinon yeba ti batu ba kudenga ba koma lelo batnanga nzambe pe a réaliser ngo lelo pe masoli fandi. Masoli fandi. Natana mena pe ko mekana pe ya mambo ba lelo notre moment na ba poison to ba maladie les arabes déjà ko exister. Teza quitté. Ezaki te biso to bazaki komela omona ngala banda masanga na nouvelle wenge pona zaka nando lobate mena linga théâtre makasi surtout que nando ta la groupe salongo
parce que wana kala ba vant sona ba kitso groupe salongo bandi o sepela na ngo ba bi nga pe fana ba le sa ka théâtre donc tant na kota nga na kota ka na be ça la raté parce que tozala na moment ba lupemba mo ba bongo ezala ka bato auto ba poto ba Angola ko biso to banda théâtre na ba bandi cassette to banda cassette théâtre na ba bandi cassette ba magnéto to banda ngo pa mangwaou et puis producteur ya liboso Major Zolozolo ba Roger Les ba producteur bazaka na bango belé mais muto asala ke ba tu penza lelo ba yebana le quoi Major Zolozolo azate oya boya penza aza lokuta donc Major penza sali penza boye penza ti ba dadi ba panza kala bazaki na ba scénario ba benga ba scénariste donc au lieu OK M sur ba bengi ba c'est ba téléphone ba Comcel ba Celtel ezaki penza poza na téléphone mo passe ezali pe okotika biloko obimino libanda ntongo oya koliena okotika verre masaba c'est vraiment bapumisa minene wana otie na verre ok libanda ntongo oyo omeli na yo omona mabe ezalaka te donc tokomona te mabe yo kokota tozoyeba te pourquoi kotiela na bapoison koyinana motema mabe kindoki donc tokokomprendre te kala wana basaison na biso ezala te ezomona. C'était facile quand tu appelles dans le monde en zonzing pour déjà na boye écoute na ba groupe en l'air au bout de ce qu'on a dans zonzing bana ba yamba ka open en zonzing to ba sima open na donc au bout de écoute c'est trop dit pour moi quand tu théâtre na vrai chéri na uta pe parler oyebi kande ezala mutu mo akoti blé maman oza na orchestre partout donc au bout de té donc okembisa nga esprit nga pe ton esprit kiembaki après na on peut ça ba tout bon oh mo la ezala ka bon mais au bout de té pour na pas vrai chéri na be bandi na pe vrai chéri Taylor Vandom kande baloba vient na king kestenda bande koluba donc mamni o tu vanda na mais na umela apete na rôle na jouer les qui a grand yaya moi ce n'est qui bakata so tambo na nzeba bita wa jouer qui les qui a grand yaya donc ezalika bon ezalaki facile na ezalaki be précité ke na yebana ezalaki otambo na be bakata bazena ba obenga bango yo ba obengo te donc ça la sonia mais malé mais le penga bijou ba mo benga le pe bangolais tout ça ba voyage pe tout ça car on a vu ça au théâtre donc nous ça nous surtout à la patience de wana combo bana ko jouer na ngozaka bijou bo la reine wana utawa combo na ngai bijou bakadio na mbambi bijou bakadio na mbambi bakadio ne ka komba baluba po mama nga za muluba papa nga za muyombe papa nga Nico Mbambi maman nga kufa Esther Mbambi donc c'est ça donc ce que combat la reine présent ngo muta abamba biso ngonde abamba Zena abamba Gabriel abamba ebakata pa na nani choqué to bazaka mango na ngade na ba te kombo za la chic shop do mo bon na pozaka mpesa biso ba kombo zaka na utala nga ndako bijou bakadio na mbambi na ye na théâtre bijou la reine Kilimanjaro maman prophétesse maman CC donc bakombo ebele koyoka o bijou la reine obi ozaka vrai chéri au théâtre to bi ba vrai chéri na nga théâtre pe ba ndako big sa tête que ezali te que ya bijou pe ba luka ki ba bima na pour que ba peso ba rôle wana surtout pour ba producteur pour ba bi bobima na ba producteur a gogo pour na welela ba rôle bon Kobimana ba producteur c'est trop dur et ça éducation à mutu to théâtre même ça mutu te oh que côté théâtre oh beba ponga non avant na banda théâtre na banda na zana nga basketeuse na tourbillon bana lemba baebi na kabe tidia wana ponga za mwana lemba mama oh yo mwana lemba lo mwana lemba dans la station mwana lemba musenza ate lemba musenza ate arate auta wapi na lemba ngo na veningi na numéro 40 na kona matete papa msona kishensu donc bakoto wana kaka mwamba donc waso na kanisi bona kanisi vice na biso ne rombu fuma banga moyo te fuma monde ya monde azasi ya banga moyo te vice donc na désolé pour tarara tongo ozomona
Voilà. Donc c'est ça, comprenez comme ça, je suis avec Bijou la Reine, star Nabino, il y a théâtre, star Nabino au Bolingara. Mais sinon, il y a Bijou Rosa sur la mémoire, Wana. Film Nini au Saka Nzoni, Ali Bosso, oh, comment on a dit, eh, comment on appelle star, Batu Mobengayo, Angola, pour l'époque, les mêmes pénètres qui Angola, Mbongo circulé, Angola, ils ont vu. Ma production, Zalaye, Bomata et tout. Film, oh, sur aux attentes, bonne mémoire, oh, se rappeler, oui, Bimis, on peut nous dire, eh, n'a pas pu nous yako. Tenga penza, n'a pas film belé. Pour na tourner belé, surtout on voyager, au moins aucun anda comme l'action ba pièce au sali. Et so mais na ebi titre na ngoto ba pièce à la donc tellement aisé belé. Na zo baté pièce ni ebimi sanga mais quand même na ba kin awa déjà. Na za na posa na yeba. Na za na posa na yeba, na za pe na maîtrise. Na za pe na patience, donc des répétitions na respect na ba chef. Respect na batu nyonso. Eza te lelo bana lelo OK kuta tam sous chef te na za mwasi alobino bo ala kisanga ninga pe na mwasi do bablo mo ko. Ngape na kota western. Ngape na kota western, ngape na kota tam sous pas kota ne pe western. Tam sous pas kota te yeso ba reze za batu mususu banda nzinge banda kachina bo za $30. Seconde comment na ngoka masolo ngonde beba bo ekiti comme na combien 3000 francs to comme. Donc eza pasi Komi kiti ça, cause la sympa, cause mais n'importe quel moment nous on cache bien. Barési. Producteur non tout nabi pour jouer bien. Ou mais la combien de bouteilles. On a d'ami boneke ni la PC mbote bisikazali. Ah bon? Faut on met la combien de bouteilles mais au baby ça me ça na ngate mais aux à la l'aise. Au joueur principal les tinga na lemba wana. Producteur parti carnage. Ayo zoayo. Na ba valise obet na eba na complicaka apo Firenze histoire apo c'est ka place azali to tourner biloko ya major au jeu principal oza ba 4 ba 300 major zolozo ba c'est wana dadi aya dadi bilengi ope malaki na ntsaka ba okoma film ba tsanga batu bazala te lelo tande ba koma ba tsenga na jeu principal na osala nga be fier. Oh, regardez comment l'élo et ça lui fier. A to changer. To c'est na des autres. Bataille ils qui bijou, to changer to bien bakata. To ça na nini scénario comment scénario tout est possible. To modifier. To modifier. Mais na tango wana ba modifier ndeni. Tu as quand même limité à Serango parce que tu as compliqué de appoliter bongo à Benganga, ya Benganga parce que mon na va na nda ba ko ba ko tanga matete pas ko ko biso mamumeta la PC mbote ayo tanga to vandi yo kanga na isi mwana biso lo banga apo na ngal apo na bio ya te do na osakana mais lelo major a bengo ta major azalaka na bengo muto ozo moto mbango akei ozomona donc kala eza lelo te kala ezalaki bien caché ezalaki kitoko yaya so bengana ya tourner na yebi na ofuta ndaku na okosomba ta mwa loso semoule nini mwa mafuta mbila mwa nini mais lelo tokomi kaka kovivre kaka matembela bana donc caché ya kala vraiment lokuta mabete moto azali na caché na ye et puis ezalaki ya kobombama. Donc yo ne bon foot lo obeta pe le bon foot lo obeta ko beta tam su ba ngezi yo mutnangati o mutnanga nga major pesi nga 300 pesi ko to ke fete na biso watu ndasa o mina gabuye so to zi caché na biso to ke lian tabala lokola ma to ke yenga la biso nzambe mokile beba. Donc c'est ça. En tout cas, ma soleil bébé. Voilà, on va dire cela, il y a Gabriel, on s'est rappelé. Il y a Gabriel, émission, on a talaka que une fois, na yo ye ataka ba kuma ba master bi botu maka victime ya ba malade mo ba bokela ne pas film ka ya théâtre. Et quel sinon moi lisolo ngo zakani. En tout cas, na ngape na yokaki. Na yokaki abi bijou atoma victime e bakata ngai Teresia. Ngai te atanga ka komba mutu. Atanga komba mutu batuniye. Bijou la rana lekine émission atangi yo camarade na ye bakata me biyo tanga comme bijou la rana to pe misaki babilo mo bon on comprendre mais victime ya makambo wana tanga mutu mususu ngate ozo comprendre bon de toute façon ngana lo bakaka to koli déjà ngaso moni mwana ngali boso divan ki mal koli ajini déjà
âge non le bâté pour calculer nga âge non le bâté déjà maman oui toi ça déjà maman donc ça qui mal moi nanga liboso dans musanzambe donc ça ça protocole l'église Dieu créateur dit sikatena donc libumu nanga bota bana malonga bano ba ebinzana tokuti nakuta na makambo ebele ya baliwa ba tension ba 4 heures na kene ko se retrouver na hôpital dans son nzambe te matro pourquoi bonga na ozana problème na boso na kufiole la ngate donc ba manga mususu zali nango tamsu bomo na ngala ndondo eza bomo na piso entre bino mino bozala ba guerre moko boye ba guerre moko so po tali yango pe bien eza na sens te et na sens te mais so ko ba ko vendre pinde bita ozana be rare boy yo salaka boy o salaka boy mutu faut que ça c'est ça ni et ça mais so ki mutu azana conscience te osani otiki que bande ko na ngato swana to bunda to sa boy na sala ngote po lobito yebite ozomwa mais nga personne to soigner na openda makasi olobi ba vérité na nga pa le vérité lo bala soute parce que oui parce que so to zongani na mwanga obimisa o etikala mo mkiwa na obimisa on c'est mieux to kendeka yango ce qu'on a évité ka to soigna ka to beba na mabeto lo bala mabe mais tu le os apeka na ba meilleur master no ya théâtre ma copine non na ma copine bazali sauf que na bima soute nakuta la mambo ebele ya bambasu ya bampese makambo ebele donc moi muto bokelo estomac na koma pa moi mobima oza bien so comme ka 19h o kela hama ba estomac ba bokelanga mbali boso na yoka donc estomac obeli ngote me robwakela donc soufi na zui batonga na zui banini mais rien na kanisi pété na kanisa pété pona esa kanzambe so pesinga matembe na lia na kumusio po mutu so pesi ngombe apeti ezate menga o pesa nga na olia na bana o mona donc nakutana mambo ebele na ba famille biso peto za na ba problème bandoki bazali mais yango moni na bina vana na tala nanu vina nga nazoke na ngo wapi ozomona mais to za biso bien tokutana na ba tournage tokutana kaso na ke tournage ya Darling ya benga oto kutana na bango boni camarade esili azongi nanga olende ezalaki to sisi tournage to vanda tout kanganda mobo to vanda to lia to milantama to sala musu ça on se dépend ba mabe mama babelo kutana ebele et là on a raté ka poison parce que oh ba poison ba daba nango bazwa ki yango et là on a raté ka keza poison parce que tout mutu déjà teli au poison aboni mutu peso abokelo de mbasu abomi nga mona avant mutu akufa kala pourtant to longwe nouvelle oyenge panzani ya munderi esobe kisitaga ou basala groupe bana nchizi parce qu'on appelle le PC et sobe malé mambwa wana biso pito za na kati après de José de Londres yo ya na PC on bote skezali no kwa bana ya mdo ba bwakela mbasu soki ofungoli likolo ya mdo ribo o mona mukwa na kati nzambe na yebisa n'importe quoi na o mona l'espace na talanga bia mokili ya mabe donc yango nga pe na koma ko banga pendant ces 25 ans de carrière nous nous regrettons. Bon, nous avons regretté le côté parce que nous avons profité. On a aussi pas nzambe, a aussi la malembe. Et là on a regretté les autres soucis qui n'a pas cette maman ni maman mbote. Maman Olive, maman Abane Belé. Et ça rend déni. La tête na stress. Ne bisao. Na lala te kokuta na mokonzi apesi mbote pa yebi abengi na kombo na yo en tout cas esala nga bien moko na pesi bureau mobimba mbote na pesi penza mama ni mama abane bele mama alinga biso mingi en tout cas mama umela na ngwende na oza penza mama Maria penza ya solo esala nga kitoko domba liboso non mona ngote na yoka kaka mais nazi ngombe mobimba nazi boy nazi esalanga bien moko barezi te sikoto lobani nzamba osalati vraiment
Voilà, nous avons ça, nous avons Bijou la reine. Mais Bijou la reine, je vois pas trop de couple belé, na acteur belé pe ya minene. Na nous pendant ce que jouer na bango nyoso jouer na bango, o ce que jouer pendant moi ça mon ballon, moi la pendant akoma le roi mon ballon na nga solo. Ba rôle na bino ke na pendant bien. Ceux qui n'ont joué na ezaki na papa so dadi kende abamoli moné pema. Yebika pa dadi. Aussi pasteur patron papa Serge, on a yana biso tutikaina papa Alain Père joue appelé mobile nanga bango misato anande na ebite na gingombe na gingombe en tout cas bon je peux bien être turbo turbo on a ce que sera major sera les amis du théâtre mais différence de monde en temps CD na le lot en YouTube YouTube vitesse za makasi papa babili comme na likambo ya ndenge na voilà parce que YouTube pe na makambo nango moya oboeza te ngaku na za na YouTube te na mona makambo te mais quand na zongi makambo pesa mina donc yo le bezate na ki ba changer sous YouTube sous te comme suma vraiment voilà chose mais il y a bijou mon pour réaliser un peu ba film maintenant yo mon pour commis au diriger pe ba tourner na réaliser ka mais nazana ya babenga metteur en scène nga Chico Kauma on a chef ya groupe président ya groupe nanga les temps de la grâce parce que nga comme nga fondatrice na lo bango parce que on a l'amour qui veut qui monte mon comme présidente ce que babiso ba mugulo na expérience toi nango on m'appelle muto les ka de on appelle na leader à ce que tout biso donc comme on fondatrice président ya groupe nanga les temps de la grâce azali Chico Kauma azanae akomaka scénario nga mo penza ba idée za penza so na lali ba idée ya au moins ba kangami 5 abanzo koma soka iye na talisi yango naza bakaye cartonné belé wana nasomba na ngaka ko mo boss Eric Mbamba bi o sombela ngoni otanga tenga bité kasi musana so baba musaba zobati musaba zoba sombela okaina biki te il faut comati donc c'est ça mais sinon les lo yo za star ou les cas les gars pas ma format le lo Bijou la reine oui ba monde entier est-ce que de yo mo pe dans le groupe non le temps de la grâce aux aura tellement la monte pour bimisa mo ki mo baba ba ki offrir à Bijou. Oui, c'est ça. Comme ça, moi, ezanango na okolo bandeni. Biso to sala effort to yebana. To yebana kamba, mo to na beto solo. Be bakata ba otambola ba obenga ba obenga ate soni na tema na kina souci na yebana ndele loyo olongo pe so vanda ko yo lukanga. Donc oko ngalo bara ba ko pe so principal so za loko nzoto te. Ata pièce principale taranga naza nimeka ina pesi madame Kiki Kibambi madame Bienvenue Babwa na nimeka ba bomba ngai na umeli penza na nimeka papa na le Canadien numérica naza chaque jeudi 20h05 rediffusion samedi 8h na biso TV kuna bandi kalaté naza chaque samedi na 20h05 rediffusion mercredi na 8h wana moni na pesi papa Bruno Cordon Bruno Mbote Beni siko na tous les deux chaînes wana na oleka na binoto msunga kuna za principal te fula pe bana na fula bino pe na tikeli no pe pièce tam mususu mais eloko nzeto zate et transmettre bango ti yo mutu na eloko nga ebinzambe nga na yesa bango boye oko tanga ba groupe ebele oko sano pe groupe no mais soko za nzambe te moi na mondo so za nzambe te lo bana famille na bino bokoko basimba ki se simba mais soki bakoko basimba ki se simba na ngote ata bavandi sio na maya lupemba esimba te wana eloko nzoto te bondela nzambe tiaka mabolongo na so binzambe musana ngo pesinga za théâtre lelo kolonga pa eza bato mususu tamfu na groupe na 2 ou 3 balongo babi mama amemi akekinga kati amemi biso te na yebi te so na kinga kati ona tiaka bato ngamongo Bijou la reine naza mutuka te na sombe mutuka ndeni ngamongo Bijou nazo luka yo zo bake mama zo bimisa biso te oza deux chaînes bozo jouer pe ba principal biso to msuto kotaka pa mangwa wana omona Henri Onoka ma molimo ne pema soko sombele secret to fini ete azo musika
Cameraman. Ah, on va là. So déjà yo liesa qui est. Ah ben dans musica. Yo penda zoli net as yo gros plat penda. So sakana na yo. Donc TV on mais yo bon mono. Stratégie au bas la micro ba oye bangote. Donc faut lier ça peut moi cameraman hein. Moi ba cameraman faut lier ça et tanga ça pas na lettre na cho defa bimisa nga ta bo benda. Parce que awa kiminene qui star yo sa batu mais ya ngozo mona qui impolitesse en plus. Ya ngozo mona bazo kanga matron. Bazo kanga. Nga seneza na nga tuna na nga Junior Nzambe yebi réalisateur nanga de tourner ba film. To pesa pe makamuna banda pa na takaza. To koti ba film na Legend TV ata yo moko. Nga ka film mo repesa makamuna. Na simba kisi tema bon nga na set. Ne na ndo sambela pona mama ni mama Nzambe ba yo kit. Po ani yote. Bana lelo concerne o pesa bilo zana pio. Motema moto ti. Boluka penza Nzambe ya mosolo. Moni banganga pe lolo. Bakoma ba lokuta. Alukine mwe lamba rouge na gambela ya tiene kana sima na biso awa bakosio baliombo ndeza boye leader repanza donc ndeza boso ke na groupe wana osali président boye bonzo kande freinage yo moko peka ozo miluka moye biso to yeba et ate le bilan maréchal. Voilà, tout est sur malin en chuté. Mais automatiquement victime moko que les qui m'ont peu manquer yo respect. Oui, basé belé vraiment liboso na manda otomboka. Basé belé surtout pe na groupe na nga moko mingi za basi. Yo ma président. Kasi moi site. Kibo moi site. A moins que nga pe na moi si na sala boy. Esalit. Basi na mibali. Eza elo kanga na loba. Ba biso to ba mama. Ceux qui ont manqué un respect, ok na groupe maré na ozote. Ok pas Karine pas ozote. Donc il faut tout ça là ba série oyo ya kala oyo zaka ke olongwe pe sobe ok ko taper lombe so senge sobe lettre ke olongwe parce que yo to oluka ranking to yo be muto zui mutu oya uti pa na ngata mutu afinga yo muto zo ko encourager ozomona ba série wana zaka bien moni ke to za na bolingo Nicolas comment auti pa nanyo pas bijou la handa ko bijou la handa linga tete ba ya ba kota oseno lote nde ba salinga nde pe ba osalo. Et ça allait moi sur yangai yo lingie. Ndenga salinga ndenga bimina ndaku nga yo yebi. Yo zwiye au sala ope. Et lo lingi ba salote ko sa ape muninga te. Respect des frères biso so moni président lombe ko lecho obeta liba ku président amono kaka. Ba président masumu do banini mais bana lelo wa mamba kala na bateta kala. Ba ba ya mikolo ancien succès. Ya mikolo. Bah ya mikolo bosa c'est ça. Mikolo ndeza biso sikolo. Mikolo eza biso ngo. What makambo. Ça te. Ba to pe balinga pe ka bino ka ba bona ka ba ya mikolo. On peut tirer ça bijou na film. Vraiment. Vraiment ils a pas si concerne on peut se nouveau na respect comme kiti ça et ça bien. Et surtout que tongo luko yeba na ba moko. Yo kaka koyeba na ngole tinga na minute na ba age na comme na monde de théâtre mutu mo ayo bijou simba kisi pona succès pona sana ngoni mikolo etika lyo ngobo manga pona sani vitesse lelo bano ba eno ngo vitesse android kwa vie baninga kutu kuna baninga kutu basaki boye oyebi kati na bangote ozomona ça passe. Voilà, 3 petites questions à toi Kabona. Modèle à bijou la reine à théâtre ça ngamoko. Oh, yo moko. Ngamoko Kilimanjaro mama prophétesse mama c'est ndena milinga nga. Le bino mama Nathalie fi la bijou ba milinga boete. Na milinga pona zanga na koka. Et puis au fin à point. Yo ndo zozo tala ngo au fin à point. A part munena ngo fin à lelote. Munena no dérange ko. Et dérange bango. Tena bi a part ngo kanda ko finga mais na sila na moko tikali yo. No sila na yo. Tika fi ozana elokote. Oh. Buzobeleki. Afuna munena. Te yinde. Obiete atala biso. Eso po eso pa o bate base kaka derrière. Ba c'est comme makasi. Mais na pesa ta ma Nathalie Villa Mbote. Motema pitu Santiago le soliste star.
maman Elubela Louise, merci maman na monaki yango. Papa na biso ponné ama pota Jiri Kwangata, Eric Mbamba la Suisse babi merci na bino na ba conseil na bino. Na ebité na boka sunani po eza ngota mabanga te mais na kotika po yende fa na sila na. Voilà, et ça qui on est né au Rakima, on va penser balé qui n'a pas eu théâtre. Vous pouvez un peu rejouer na bango. Ah oui, na Joana Fentu, na Joana Raïs, na Joana Ada. Ba malamu na linga bango. Na linga bango makasi sur l'anniversaire nanga. Ada ya bambinga 300, Raïs bambinga 300, Fentu bambinga 300. Fête bongit. Tuna Rémi au bétoli sol et Rémi ba qui na ba héros na. Rémi comment mboki za na. Ah bah peut-être. Oui bah t'es ma ouais. Et qui passe. Donc baza à mes côtés c'est caca. Donc baza ba frère de na linga bino pe mingi. Les Ketu Kevin wana ndeko nanga lemba. Biso na biso ma lemba na karongi. Musenza rati. Donc na linga bango makasi. Et ça lenga mabe et dérangeant kinga et ton okisa wana. Te makamshe za le kuta mais ya bango ningi senga libu. Oh. Et ningi senga libu makasi. Nazaka na koka shock te. Na koka pe sentiment te ngande nazabo. Donc yo sombale yo koka. Na esalanga bien te. Tona yoka kiango esalenga mabe na bengi adanga bi ya nini. Azokoka te esalenga passe. Na benga sous Raïs. Ainsi Raïs nini passe. Donc nazo ebate. Mais na okika biso na biso. Parce que biso na biso ngo kasi mutongo bimane kaka te. Mutongo azo sala bongo abima. Abima nde tusko to bando e baba bi omoni ndokisa nini belela nde to wando e baba nguna ya biso ozo mona to bomba batu ba sa biso mabe surtout que mutu ateli opoza bomiot ozo mona okobwa ke l'homme personnel i na zui pese papa moza ko to na ke pa porta jibumba makenga to ata papa mso wale sa ba papa parent baza o mona mais ce ko ba tshelo de ya poison ata ba osali sa yo. Voilà, merci beaucoup. Mais la phare yo posa parmi bah maman de la communauté. Dans une relation publique pour na bande collaboration c'est ba maman Nathalie Villa, ba maman Elubela Louise, maman Irène Lopez, motema Tony Lopez na Suisse, Rite motema no Chari Mbezi, boza ebele. Il y a Patrick Mutombo Kamba wana nokonanga, apôtre Joël Kamba na maman na biso Doli Kamba beti nga naza na relation publique bande ko nyonso tout bazana ba poto na bangola partout o bazana posa ko sunga biso quoi boya na phare bo sunga ba mama cette fois-ci ba mama ba telemi ba mama ba lelaki pona ni ka ezalaka biso tozonga asima na ba matanga ndeko na biso ya na biso ndeko na biso mindolo akufaki biso tovanda na se tozolela ba mibali ba telemi ba ke kokota ya ba bureau to bite biso pe photo telema likamba ndeko na biso sa nini to telema to kota na ba bureau ya omoni nazo lancer appel na mutu nyonso ningi ko s'adhérer aya ba mama ba telemi makamba bien ezali et no panza te ba robanga te ba bibino basi place basi basangani omona kaka matongi ezali mwa likambo boyeboye te omoni wana bato bazoloba omoni place bato baza makambo ezanga te mais photo yeba nini kogere nayebi so tokolit nayebi so ntango tozalaka kala ozwi mwa mbongo na yo okelia ntaba mais cette fois-ci otake nolobi ba ifo bake classe fo nafuta minerva na ifasik fo nafuta minerva na izam kuna yebi izam donc eza université moko eza blague te so ofuteli mwa minerva ete mwana odouble kuna bakorrompara te basala babenga ngo nini kopesa mbongo te mpo passe na izam eza bongo omona tokoli tozana ba maman Marie-Hélène maman présidente biso Sarah Moussao et Bakata maman animatrice biso Karine Pala tozana wana ba maman Boigné ba maman Mayele
lelo oyo tokende kocha nini tomba visa donc makambo tozoloba ezokokisama et puis tozosala bamakambo ebele na se ota mosusu bato baoyeba te yaya obeli baye kotikela ata mwa $300 eza moke to mwa 500 na se tosala bamakambo ozomona moto abengama oku nde nabelaki ngai abelaki makasi na tension kenda kokwesanga na zandu 4 donc nange na kufa donc ntango esalinga bona moto abetanga double passe na koya na zandu pa edombengi wana na pavillon 7 nalinga so okota esu zandu te ozomona donc nzambe asala eke nabika bamama afa wana ezalaki ka komite bayotalanga mwa 300 omona ebongo so bakotiaki yango na forum siko ezalaka okufeli mama papa ndeko omona bayotala yo mo ba contribution ezali ozomona en tout cas ba mama ba osala makambo ya se bato baoyeba te tosenga penza ba mama ba député ba mama ya biso Ariette Wamu ba mama na biso Wivine Moleka ba mama ya biso Tchala Mwana ba mama Mbili Abel boya tosangana ezaka pona biso nyonso ozomona ba mama ba ye mabe ba mama ba telemi mama za nani moi ça théâtre za nani moi c'est musicien ou danseuse za nani lelo bakalkile biso ndenge bako kalkile bandumba batakisi balinga mbongo ebele ozomona mais yango moni to sali association des femmes pour na kolakisa batu ke Bijou la reine le bako za pe présidente ya mboko ya gérant ngope ozomona Bijou la reine aza mère des enfants moi si ali bala pe soko na ndako mona pe ke non ndako ozomona o balobaki basalaki te ngano to sola te to luka ndeni to bonsongole ke to kotsango na kati kuna donc ndeka to lo bato izana te pona ko gérer ba imer ya bato poto za bato to tina ba mabe na biso ko to koti de na association to sani to bois kango to ke liboso to Nicolo. Voilà, bien dit Bijou la reine trop même na suka moi ba dédicace na eux puis mot de la fin na ba tout batalio puis message fort na moi dédié à la femme et surtout comme le coronavirus au groupe ce message nini pe na bato ba rota la poto ko banga et kanyi misala ba yo to bien colonel virus Nathalie en vidéo mo maman mo ba tuni OK maman na notre maman qui a na quel canal colonel virus comment ko vandi sa biso na ndako papa ba tchaka biso makele a ko déranger donc et là on rapport au sexa mais to mi battre la kaka coronavirus automi battre la carte se protéger et puis moto a battre la makasi ko nzamba ate amen to mona ki boleyaki nzambe a épargné ki biso OK mais pas ndeza ko vanda na ndaku ko bimate ba feti ba nini mutateka ebembe konkambamo donc to ebité to kokaka lokwa mibeko epesami mais pona biso monde bato pasi tamsu colonel virus yango ko bomate mais ko vanda na ndaku nde ko bom donc ko bomande yango wana donc yango wana moi ba dédicace nazo recruter toujours naza ko répéter na intermatonge la petite famille Malos Mbote la bombanga pendant 12 ans, le temps de la grâce 12 ans. Waouh, félicitations. Merci, nous avons répété chaque mercredi et vendredi de 9 à 14. Nous avons un recrutement zéro parce que nous avons besoin de maman. Le quoi nous avons un mois de la femme, nous avons un poste à yo maman aux talanga yaka. Yako l'exception musala na yo pe li foot na yo eza na mo. Parce que babi muto asalaka asa nini azora salaire na ye donc c'est ça nazo recruter boya ebele belé la besoin te ba na Brazzaville toza na Rimbeti na potopoto wana kaka so kitika na potopoto bina olu kaka bakolo malili wana moni président Gary bana na nganya so Brazza na linga bino mingi makambo nyonso tu na mboka bino pezali donc so ke sili bo mona ngana ya kuna pona opesa bambote na opesa na mbote la pesi mbote pa apôtre Joël Kamba nokolanga Alfi Kamba Rite Motema mon chéri Mbezi la Pessi Irène Lopez Bazé Belé Eric Mbamba la Suisse na Pessi mais ba benga onde nini kasi batso benga bo bengoti ba benga ngana pesa bo benga yo maman Nathalie Villa
motema ya Pitu Santiago papa Pitu Santiago nazo zelelo ko na les solistes star bo boire nga pe na ozela libanga et ça la moi bien na pesi batu nyonso balinga nga Fani Odia motema ya leki na nga propre na pesi ba mbote be bato bolinga nga en tout cas na lingi bino mingi bo continuer kaka ko landa biso bo consommer moi ça 12 heures na biso kala mingi te na pesi les gens ku bambongo bambote belé vraiment bijou la reine yo no zela kaka nana takaza na pesi mbote belé bijou la reine ngolia ni mingi na ngolia fufu pondo madesu moi likaya pembeni pondo madesu na fufu na lingango na desko fufu na ndenga baluba pondo madesu ndenga bayo c'est Olamba la biso. Olamba la bino. La lamba makasi ba yebit ba yebi pe la lamba makaso ye. Oyesinga la reno ya lobby. So na mbongo te so na mbongo yaka na osepela. So biso mo pe to na mbongo na biso to peso. Ça biso ya boko mela donc des fois. Samo. Merci beaucoup. Na pesi darling dada mbote. Darling palata. Mame gao gao. Gao gao. Na pesi no mbote belé en tout cas to ça na la casa. La casa ali bonda pas boss Eric Mbamba la casa na avenue Kassan 41 dans ma chambre bien ya propre musique ya classe donc masanga en motono so tami ki ya no bata ma donc atoye 4 heures au kota kuna te parking ezana en tout cas pas boss Eric Mbamba kanda te zuate mwana batu asa musala bien voilà merci beaucoup fidèle amis internautes. Il y a Laurent Sokoko. Il y a Laurent Sokoko. Il y a Laurent Sokoko, Babi Boko, il y a Laurent Sokoko. D'abord, c'était Alain Visor, Babi Luanda Malgré, Nazoya Kaka. Sébastien Koungwati, C8, millionnaire à Kwanza Pay à $. Nazoya Luanda, Anna Jimmy. Quand petit frère Nana Natacha Mosine, Noya Luanda Makambo ici la car Noya au tourné, Noya sa émission, Bandeko tout na Luanda étoile, Mamo Indo Bino Nyoso, Kalate au Mona. Voilà, merci beaucoup, fidèles amis internautes. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Attends, alors, tous les artistes, aux artistes musiciens, aux besoin de se produire d'un niveau à États-Unis. Alors, il faut contacter Patrick Jomali. Patrick Jomali, donc, numéro 1 les gars. Patrick Jomali, donc vous contacter pour la production de Bino, donc aux artistes congolais, Inos, Biggest Mawete, tous les artistes, donc au Fabregas, Robinho Mundibu et tous les autres, aux besoin de se produire au niveau des États-Unis d'Amérique. Vous contacter Patrick Jomali, vous contacter en détail à Maramounion et Rokende bien. Et puis, côté Kabelo, Perika Kitoko, vous avez besoin de la Perika Kitoko, vous avez la beauté, vous avez la Perika bien, moi, sinon, c'est Ongela Kitoko, vous avez la Vanessa Airwig, il y a côté Perika, côté Maramignon, vous contacter Peraye, bon, on a fait vidéo, les Kawana, on peut ça ma précision. Ça est fini pour aujourd'hui, fidèle à la mise internet, mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques et le suggestions. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à cette grande équipe technique de eux qui a réalisé cette émission. Un grand merci à mon vieux Modeste Biapamba, Motema ya Jenny, à Conastri 2 fois par an français. Et un grand merci à Jules Zamunda, Motema ya Jules Awelo, Maman à Preston. Merci à toi. Couple d'Akakanza Motema ya Jules Wajina, Mana Yolo, Mana Dallas. Merci. Merci à toi, Claudia, mon hein? Donc, il y a côté, on a l'autre là. Donc, Claudia, je te salue. Et puis, merci à toi, mon petit frère Rémi. Rémi TSI TV. Donc, il était là en mode culotte, en mode jogging. Donc, merci à lui qu'on va d'or pour s'abonner à la chaîne. Et vous savez bien, plus zéro bêtise de télévision pour s'abonner. Et je vous promets déjà que, exemple, la télévision, tout dans ma film. Hein. Alors, moi, tout le monde théâtre, bon, on a bijou la reine, barata, on les capé, ma film, tout déjà la production avec moi-même, le nouveau producteur mature. Hein. Voilà, nouveau producteur mature. Le jeune producteur, moi, ça n'a qui vient pas dans les ketchup. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était la bijou la reine comme l'invité du jour. Vous partagez l'émission, vous aimez, vous commentez, vous like, bien et puis vous ignorez la publicité pour moi quelque chose et vous bien pour que tout soit toujours présentable devant vous. On vous dit bonne soirée et portez-vous bien et bonne suite de programme sur Exemple Télévision. Bye bye. Exemple TV et Boti Zéro Bêtise TV. Fidèles amis internautes, ba maman, ba papa, ba tantine, ba yaya, ba rési baza,
monsieur le journaliste Nabino na ye lisusu. Quand ndenge bo pesa biso confiance na exemple télévision, bo pesa biso lisusu confiance na Zéro Bêtise TV. Est-ce que bo yokanga bien? Zéro Bêtise TV. Zéro il y a chiffre 0 mais 0 il y a lettre. Au bêtise Z-E-R-O espace Bêtise TV. Au monde a news, actualité, il y a solo, il y a sûr. Oh, ils ont bêtise parce que biso kuna bêtise exacte. Beaucoup de théâtre, musique, cinéma. Nyonso, bah émission il y a bien, il y a politique, il y a chronique musicale, il y a chronique sportive. Alors bon s'abonner massivement. Yo mutoboya bêtise, yo mutoboya anti-valeur, yo mutoboya rabumbindo, yo mutoboya rabatitre à lokuta, yo mutoboya bêtise. Alors place à malonga yo s'abonner, et un exemple télévision. Zéro Bêtise de télévision, et ça wana pona bino. Papa, maman, yaya ndeko tata mwasi. Yo mto rotala nga yo linga Barizi Baza. Au PCA confiance dans exemple de télévision alors to yelbino Zéro Bêtise TV. Au boya bêtise, au boya anti-valeur, au boya loko mabe na matoyi. To fongole Léopold. Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise télévision au côté YouTube. Au bêtise Zéro Bêtise TV. Zéro y a chiffre T, zéro y a lettre. La surprise, y a kafou, y a kafou, y a kafou. Barizi Baza, to moni confiance au PCB na exemple télévision. Y a on te yelbino Zéro Bêtise télévision. Tout le monde on a Zéro Bêtise télévision. Alors tout ça les on pour na binorara. Le bien y a ça les a place au bako mara s'abonner. So au côté na YouTube au bêtise Zéro Bêtise TV. Au moins on a place on rouge s'abonner au cliquer à wana au moins notification mon raison mon pandi moi cloche mon wana pas au fini au notifier et ça la bien Zéro Bêtise TV bah maman bah maman Zéro Bêtise télévision moi on a bino bah maman penaka na moi on a bino alors bah maman bo panza message bo benga ba tantine ba yaya ba ndeko ba voisin bo sopa na ebele na Zéro Bêtise TV. Zéro Bêtise télévision. Pour s'abonner massivement à Zéro Bêtise télévision, veut dire que abonnez-vous massivement à Zéro Bêtise TV. Bah maman bah maman moi na bino yo Barizi Baza. Confiance au PC un exemple de télévision, bo PC on peut na Zéro Bêtise TV. Bozo théâtre ya kafou ezanga bêtise. Théâtre papa maman bana bota la en famille. Émission papa maman bana bota la en famille. Zéro Bêtise TV. ZB Télévision, Zéro Bêtise TV. Ah, chaîne à malamu. Ezanga bêtise. Bouzo bakune zate. So bouzo bezali. Na habité quoi. Et où ta wa ponga mo Barizi Baza. Monsieur le journaliste. Muto habite déontologie musala ou. Muto fan na ban ya classe. Toi na bongo pe kabosh pe bongo eza. Zéro Bêtise TV to yelbino. Abonnez-vous massivement. Abusement même. Beau abuser tout et abonnement à Zéro Bêtise télévision. Yo muto za un exemple de télévision. Ya kanoka mbango na Zéro Bêtise TV pour rater. Zéro Bêtise TV. Exemple de TV beau Zéro Bêtise télévision. Alors beau s'abonner massivement beau faire confiance quand de beau faire na salle rabno musala kitoko. Kuna besoin théâtre, musique, ba gag, besoin ba film ya solo ezanga bêtise, be émission ezanga bêtise. La télé-réalité qui et puis na bombe lo moko na obimisa na 2020 rubrique nanga. Ba maman rubrique nanga. Ba maman opena bolinganga quoi. Obolinganga nga quoi nga. Na nga quoi Barizi Baza. Exemple TV Boti Zéro Bêtise télévision. Alors s'abonner au côté na YouTube Bêtise Zéro Bêtise TV au mona place par en rouge s'abonner ou cliquer na wana au mona cloche ezal roi ngonga au fini on a notification nyonso. Émission nyonso bandokota ba gago ba théâtre tout bandokota kuna pour que bozala branché nga ke na ngai na kimi mbangu na ke s'abonner te na zongi na kimi te na zongi obotani kombo Zéro Bêtise TV na ke mbangu siko s'abonner. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème
bao nyonso baza na ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozwa to banda kokabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé ou peut-être batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda kokabola na bango yo muto kozala toucher oyo banda kotala biso vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un Dev Sanzambe bon mengona oyo zora to moi muki oyo zora kabola ngona bango alors to bando ke komemela ya bango parce que ah exemple télévision les appenda exemple donc tozawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est notre zapenda touché dans les camarades Bibarezi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kaka to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc nous tous a touché accompagné de Yannick Chambawa abi que Barezi Bazana contribué à la vision pour que tout aider ba orphelin donc mututo kota la biso on a besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango exemple télévision merci fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Beauté Oisa Brand Cosmetic UK, Oisa produit un doto et non la cabatache. Sopiling Kosana thème koya bien ya propre, Oisa produit ya kosela. Oyo Eza pour la maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa huile et kendaka na produit un doto. Donc, ce que vous intéressé, au continue de ce message na WhatsApp. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, non, il s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.